président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozana vision ya malamu mpona mboka na biso eloko ezosenga epai na yo ezali faux autorité na lokola mokonzi ya mboka mpe koimpose vision na yo koimpose vision na yo pour que mboka na biso ekende liboso soki otaleli ba Vital Kamerhe oyo baza pembeni na yo soki otaleli bato nyonso bautaka na ba Bruxelles ba États-Unis oyo baza na mbongo ebele oyo bazokosa yo okolela na misu na yo moko okolela na moto mosusu te zwa bokonzi na yo pleinement imposé tinda armée bakende babombarde kuna na Goma basala oyo armée esalaka oza na minduki oza na basoldat bakende barécupérer bamboka wana nyonso pour que mboka na biso etikala uni lokola toyembaka ngo na hymne national na biso ezala indivisible. Le président Tshisekedi est dans le pouvoir c'est à promettre et à réaliser. Bon, bango bato ya Kabila ya 18 ans. C'est Kabila ça tika déjà. Depuis 2018 atika. Na biyo souhait sanga eloko moko yo ti fresh machine. Au président Tshisekedi à promettre na peuple na mandat de bosso c'est des o ya ça quoi ça. Ils a concret quoi. Ce qui te lobby déjà gratuité en enseignement. Ça selon ils fait parmi ba promesses au président de la République. Ils sont en Tshisekedi à Lobaki et à Kokisia. Na l'école combien au l'État a tourné par exemple? Parce que n'angola to ba gratuité. So ika na paranga aso yota na l'école l'État ko zata ba ya l'État ko ba 12 ba 15 ata ba 20 ah ya l'État. Na paranga ka. Poto zo le kalekaka makambo yango wana pona tango télévision ezaka. Aujourd'hui, vous allez comprendre que même le premier ministre oyo aza chef du gouvernement aza na incapacité ya ko sala pe musala na lolenge elongo pani parce que même le parlement est coincé le premier ministre. J'espère que vous comprenez que tant que l'élection élection pour que premier ministre abima il a fallu parlement et fandana. Parce que ça la coalition bah ça la gâteau et ça parce que bah zani union sacrée donc bah côté zali faut beaucoup kabouler normal faut beaucoup kabou vendre sur là non constitution des lobbies était avant premier ministre Abima il faut Abima la majorité vous voyez. Merci beaucoup na mandeko sur message pour Ndabiso na tusina officiel to zabongo awa na salon Stéphane bongo mesani to bandi pena ko sala émission na biso na salon kitoko na roi 11 soko utika ko ta do Miguel oye avoko mana sala ba la bibembe même na maboro ibani même na Petrangol même na gamin ke ibani donc isika la bibembe mama biso Stéphane na sala salon kitoko ezali moko kitoko ne bo tan bo image zaki kitoko na biso saki dernièrement to zongo suna maestro fiki awa pona ko sala émission mususu yo to yambi to ya bandeko ba to ya mato banona ndeko na biso Gabi ako jago ya okota photo beta masolo ya mboka po awa na tusena na officiel mo panisa ngo tom sabeta mingi masolo etali situation politique ya mboka na biso de boyebi makom na este kuna ndenge ezako kene vraiment bien te ndeko Gabi aza okota déjà ndeko Gabi boni malamu penza mo pandisa ndeko Gabi nyonso zoleka na este ya mboka na biso situation sécurité RDC depuis 3 mois déjà si je ne me trompe pas nord là c'est qui vous une grande partie à contrôler na ba rebelle ya M23 ko bali par rapport là bon situation à est eza likamoko bon d'abord pour permettre nga aux olympiques bilingues à mon endroit français à mon endroit aux à l'aise pour que na se sentir un peu à l'aise situation à est ezali compliqué pour mboka na biso lelo tozomona ba ndeko na biso ya Rwanda parce que même président de la République Félix Antoine Tshisekedi alobaki Rwanda bazaba ennemi na biso te bazaba ndeko na biso lokola ba peuple mais tozande ba ennemi ya Paul Kagame ou aza le maître mutu amado azoboma ba congolais tango nyonso ye na sima na ye nde atia bato lokola bananga o président de la République apengaka Pantin zoba bo excusez ngai pour na terme andima bozala na sima ya Rwandais muchopi oyo azonyokola ba congolais azoboma soki nakoki ko résumer mwa ndambu na ndenge lobi na 3 mois oyo touti kolekisa ou tozolekisa na bapasi nyonso bato aise bazonyokwama nakoloba ete eza likambo ekoleka ekomelaki biso déjà
na minute ba Rwanda nde baza ko konza na kati ya ba deux provinces wana nord na Sud Kivu. Mais nous croyons qu'avec le temps, l'armée n'a pas pour s'organiser puis pour récupérer la province. So, depuis tout ce temps, il est celle que le président Tshisekedi a le pouvoir 7 ans déjà pour organiser l'armée pour que M23 na FCC a besoin de facilité pour la facilité. Donc, voilà, suivant que Bazar na Bunagana. Les jours quand le chef d'État avec non, qui est celui qui va l'empêcher en tant que le garde des nations changer la constitution, d'abord, il voulait écouter. Des semaines que Bakangi nord national. Mais c'est pas une makasi na motuna yo, ezali motuna moko ya malamu makasi. Mais loko tozo bossa na biso ba congolais tozaka na courte mémoire. Vous savez que armée na biso ebebi na le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Armée na biso ebebi uta mokonzi ya mboka oyo akala azalaki Mobutu Sese Seko Kuendo Wazabanga. Yende déjà tango akomaki faible armée komaki kokita. Si tu es comme un moto à Memela biso ba Rwandais pour esquisser ngai heureuse mémoire le président Kabila ya papa yende ayaki na infiltration totale wa memaki ba Rwandais ba kota ki na armée na biso. Kabila le fils né ko organiser infiltration wana pour que mboka na biso ezanga armée. Lelo bino mo boko yeba ba James Kabarebe o bazaki chef d'état-major na armée na biso. Trois pays et lelo yende aza mokonzi na kati ya Rwanda. Si tozo perdre batu na bamboka wana na nord et sud Kivu eza pe à cause ya Kabila oyo a organisé infiltration na kati ya armée na biso. Yango tango bozolo be muto asali 6 ans na bato basali au moins plus de 50 quelques parce que Mobutu asali 32 ans na pouvoir, Kabila asali 4 ans, Kabila ya fils asali 18 ans, ce que tu calculer le lengo armée na biso ezinda ki na mujinu ya pasi eza pasi po ete to loba lelo na 6 ans ya pamba armée na biso ezala organiser. Mais bozo mona volonté politique au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Azanango o azo pesa bomoto na nyonso pour que a organiser armée na biso. Et nous croyons lokola biso to za croyant na ka croyant na zone di maete président de la République n'attend au etikali à organiser pena armée à couper sa misolo peut-être ko ipembo kana biso et ko kebete ndeko gabi intervenir bien na kolo baboy na ko tuno boy na bi est-ce que pendant tout ce temps président Tshisekedi a dit que armée ba soldat fazara azwa sol moko za consistant pour que aza muto de fanambo pourquoi bazele ka temps M23 na FC bakangi non na sidi ki vambolo ba que nos salaire ya ba soldat est mati pourquoi parce que député qui na 9000 à 21000 $. Mboka ezaki na makambo ebele ya kosala eza kaka armée tende mutu eza organisation eza ko batia niso na kati na yango mais mboka eza na ba défi ebele ezaki na kati ya kolongola député na 9000 ko comme si na 21000 député neti député congolais sala ka iloko tese azila wana ka po congolais za naïf avant 5 ans so 5 koki après que koka ye kuna ko so na problème nini azwa 21 mona député suppléant moi na ye. Donc, soit comme ministre, il y a moi signaté, on va commencer à mentir. Bon, ba député, n'alingaka koloba mingi salaire ba député te po ndenge avant to banda émission na oka ki ça ki ngelo moko to banda ko bongisa bilamba na nzoto lobi œuvre ya mutu ezaka toujours na imperfection. Vous voyez? Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza nzambete oyo akoki kosala nyonso na bolamu. Na ebiete na kati na eza pe na ba munyamu bairego azosala et puis bon ça na teke mboka ekambamaka kaka na mutu moko te lokola président de la République mboka ezali ensemble ya bato nyonso bazo gouverner baza ba responsable na chaque domaine au bazo kokamba so nyonso ezongela ka garant de la nation yango wana papa na kati ndako esizenga pona kolandisa maloba yango wana ifale boye beloko moko tango monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abana ikoloba il faut to changer constitution na biso bato ebele ba mona kaye lokola za alinga c'est internisé excusez-moi le terme article libéra na pouvoir mais ça pona bongo te yé lokola mokambi ya mboka amoni ba défi ebele oyo constitution na biso ezo permettre te ba konzi ou soit yé lokola mokonzi aza na plein pouvoir. Je vais vous expliquer, je vais vous dire une chose. Vous savez, les lois qui montent à se rendre devant le Parlement au hasard justifiable. Ce n'est pas le président de la République, mais c'est le Premier ministre. Parce que c'est lui le chef du gouvernement. Mais vous allez comprendre que dans le langage de Congolais, toujours Mokonzi Mboka, président de la République, tel Biso Likambo.
Ok, moto normalement na éviter ceux qui nazo tenga mana malobananga mais naza na kondima ete naza na bosembo. So quoi mais à la bongo. Et ça le lenge constitution na biso est organisé makam. Donc constitution et le but non, il faut le continuer. Ba si pouvoir pleinement na premier ministre ou à chef gouvernement. Le président za na pona ko coordonner kaka. Vous voyez, ceux qui montent à qui ont infecté mbongo na misolo et quelque part tout monto est justifiable devant le parlement. Et ça représente les députés et ça premier ministre. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que même le premier ministre ou le chef du gouvernement a une incapacité il y a ko ça la paix musala na lolenge longo pani parce que même le parlement est coincé le premier ministre. J'espère que vous comprenez que tant que le qui avait élection pour que premier ministre Abima, il a fallu parlement et fandana. C'est ça, la coalition bah ça la gâteau et ça parce que bah zani union sacrée. Donc bah côté il faut beaucoup kaburia normal faut beaucoup kabu fanda pour là. Non constitution des lobbies était avant premier ministre Abima, il faut Abima na majorité. Vous voyez, il faut majorité wana ezala identifier. Vous voyez, ndebongo et même qui biso na baton ebele ya koluka ba identifier majorité wana bayeba lolenge nini ezali position ni pour na kati ya majorité wana ndé premier ministre ya kobima. Après wana premier ministre wana akobanda maman musala te. Il faut parlement pe fanda baluka président ya Assemblée nationale na président Sénat bango nyonso bazwa ba poste na bango ba fanda après bango ndé bakoya ko investir premier ministre. Ça te dit quoi? Babi, tu as besoin de 500 députés, tu as 70 000 pour nous postuler. Moi, tu es politique, comment le pas cop là? Bon, dans un pays sérieux, ça ne se fait pas, même en Angola, tu vends. Nazo ba ete moni bato ba baby simbo kana biso nga na ngolo ba vérité na za congolais. Ceux qui nazo soutenir président biso monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi ezate poete na lingi mboka na ngate. Mais ça peut être na moni na bato nyonso baleki moto azana makanisi ya malamu mpona kobongisa mboka bolimbisa nga eza kaka vina nga moto azana makanisi ya malamu mpona kobongisa mboka eza le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais, ba vérité nyonso biso to moni lelo ezali po ete yende abimisi na bo na polele nyonso makambo bato ya kala ya ba 18 ans ya ba 32 ans na ya ba 4 ans o ba wanai kobomba. Voyez, les autres qui ont des policiers qui ont mis et ça peut être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimisi bango na poisa. Non. Voilà ko compter dire. Abimisi bango na poisa parce que bato belé bazo détourner bongo la plupart d'entre eux baza bato ba diaspora ba utana au président Tshisekedi a bengi bango tant comme président. Donc bazo ça ba détourner ba utana ba Congo na bango. Est-ce que na série ya Kabila webi que détournement ezaki makasi? Non. Ezaki net c'est comme tout ça na Congo. Ça le roi l'énoté. Moi mutumo boye au monsieur le ministre de la santé c'est qui est Longonda il va 20 millions à la Covid à côté de la makala c'est une semaine à bimi à remercier nani chef de l'État ministre je crois EPSP c'est Tony moi 20 plus de 20 millions tellement bon va ibaka à côté une semaine à bimi au juste où muto na donc il y a du régime aussi il faut le dire ça des bateaux bazali na nzala ya mbongo détournement donc na makondi son excellence Vital Kamerhe na papa na biso akufa ya avocat wana ozana procès à jour a détourné plus de 200 millions de dollars ba côté kula ça ina nda mabimi azo mususu président ya parlement même le régime le gars kuna ezaki na biso na niveau wana te na sepeli mingi na lolenge ozoloba eza mabete mais il faut to ebeloko moko na tangu ya Kabila eza na ministre moko bon na koki obosa na commune ya lobi au spécialité d'Akina Madoussou. Je pense à qui ministre de la Justice, si je ne m'abuse pas, ceux qui se rappelaient les sous. Or, le bac tolérance zéro. Tout 15 000 millions, il y a Mbongo, il y a Mboka, il y a Doussou, na Madoussou. Na kati ndeko Gabi, na kolo baboy. Na sala chef de l'État. Ezaka na Kabila, na tango Kabila. Et là, on doit tirer fan na bomotonyo. Il est présent Tshisekedi Félix Fadji. Alors, qui gère l'IGF? L'IGF est géré par la présidence, si je peux dire. Ils ont géré le président de la République.
Nandenge ni expliquer dans mboka mo sérieux bosali et bosali lo mo ya ba gestion ni présidence à gérer. Non, tant que tozolo bela na mboka moko sérieux, na éviter ceux qui tozolo bela sérieux yango na niveau ni. Voyez? IGF ezalaki déjà. Donc l'institution o ebandaki ko exister déjà. Ba tacha ngo na président de la République parce que le lenge bato bazo yiba, il fallait avoir pleine autorité. Pour la pleine autorité, il fallait ça en collaboration directe dans mon conduit en boka pour bamsusu bayate pour na intercaler action na ya kosala. Mais natango akabila IGF ezalaka déjà. Mais bandaki ko étouffer yango tellement politique et kota ki makasi ba étouffaki yango. Et ça kaka mon conduit en boka fait s'entendre Tshisekedi Tshilombo tango ende apesi bango plein pouvoir. Apesi bango pe makasi ya kosala musala bango ndelo loto zoyo ka banikula kazali bayibaki ngala kote aka mute. Donc bayibi mais IGF wana essaye na ngwe l'autre parce que proche ya président de la République. Vous devez savoir une chose, je sais pas si je dois le dire comme ça. Ndé na lobaki na ebande le président de la République tende mutu aza nzambe po asala nyonso. Na kati ya mboka mutu na mutu aza na part na ye oyo. Sauf qu'on a changé constitution, il y a le président de la République, c'est lui le gars qui va l'empêcher. Pour le makamuse comme il papa tâche. Non tout là. Na mai ko wa boy faut tika ngai na ebite mo panisa ngo pesa ngai mo tango ya ko limbola lo lengeni na zolo ba po itina na za la clair ba to ba comprendre ba internet to ba zolanda biso ba comprendre et loko nini ngi koloba. Na ngi koloba nini? Président de la République azali garant il y a bon fonctionnement il y a ba institution. Mais toza pena justice o za ministère oyo ils ont exercé pouvoir nango eza pouvoir moko eza na sous-titel ya président de la République. Ils ont ça musa nango na lolenge esengeli. Yango wana soki lelo ministre ya justice to juge bakati likambo mabe engi oloba te que président il fallait kota yebisa juge yo il fallait okata likambo boye po okati boye. Lelo même président de la République a déploré qu'il y a lobi justice na biso eza malade. Tant on va congolais ba yoka que président de la République a lobi justice eza malade, on va comprendre nani. Yango makamunyo so ba détourneur bazo bima bazo kota lokola na kati. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier les locaux wana la justice ya malade et ba poche ka ya président Félix Antoine de baza ba terre ba détournement. Ba poche namona na ministère ya détourné wana Nicolas Kazadi ari ministre des finances namona ministère na un conseiller chef de l'état yé nazali na Kinshasa yé azo réclamer ba mbongo na yemo ko na ministère tala biso tala vidéo yango do abino soko meki na obenga chef de l'état pour ana ba barrière mo ya ba biso à 3 ans so 2 ans futa gâté c'est dans un pays sérieux un conseiller du chef de l'état pour un ministère même quand Angola to vanda parce que pays est organisé sur le plan administratif. AEP a eu courage wana a eu courage wana pas ministre moi bino tenga faut pesa na bango na so na obenga. Bon ndé na utai koloba na za sûr que biso congolais ndé na sepelaka na iloba moko président Kabila tika ata yende te mutu nazo na sepeli na bomoto na ete mais na yebi na iloba moko atika lobi tango azo tika bokonza loba bi na koki ko bongola bomoto ya peuple congolais te abi na koki ko changer peuple congolais te na sali na nga musala mais loko nazo regretter jusque là eza po ete na koki ko changer peuple congolais te na koki ko bongola congolais loko la peuple te. Voyez dimension ya résonance na biso ezo permettre te bato ebele loko la bakonzi ba avancer sur le plan logique na mboka na biso. Nangi koloba nini nangi koloba ete tango moto ayibi ete batie maboko bakangi okomona bato bakoya na babanderole minene bakoya bakomi na bakaliko na bapolo ya moto wana bazobelela aza innocent biso bato ya Kasai biso bato ya Katanga biso bato ya Bango. Dans un pays sérieux ne Angola to sali bongo bimato ebi sikoyo so za la faute. Problème oyo biso to comparaka mboka ya Congo na bamboka mosusu biso to yebaka te mboka ya Congo eza différent na bamboka ebele même sur le plan historique. Voyez biso tozali peuple oyo ba toza na liberté oyo na gobe yango ekomi na niveau ya libertinage na niveau ya Angola bo excusez nga po na humilité na ebili solo penza te na bomoto mais na yebi ete baza bato oyo babangaka mibeko
parce que l'état mutu asala bango babangaka et na soki na babina kene mosika ekozala na niveau oyo l'état akomaki na niveau ya imposition. L'état doit imposer toi en Afrique. L'Angola est la République démocratique du Congo. L'Angola est la République angolaise. Toi, tu penses que démocratie est-ce que le pays monté pays Afrique noire, tout le monde est Afrique d'ici. Pourquoi ça démocratie le roi en France? Tout le roi en Belgique. Toi tu penses? Non. Exact. Donc il faut dicter. Tant Mouzayaki hors de Kotaki. Excusez-moi na meka ko limbola côté wana moni tant bazo le bela République démocratique du Congo na ndé na bandaki koloba excusez-moi pour na zonga pina na ndé na le bela Angola. Angola bazo imposer et ça selon pe ndenge l'état na bango azo organiser. Voyez? Biso toza na démocratie ndé na bandolo. La démocratie elingi koloba liberté. Démocratie za bina so na Congo. Vraie démocratie. Soki démocratie ezalaki te na Congo nangangaki aloba bisiko azali. Vraie démocratie. Toza na démocratie. Démocratie obiso tozolobela eza lokola démocratie ya France te mopandisa. Mobutu yo za tamso ya Jair Mobutu za koloba ça la livre mode d'unité pour l'Afrique aloba la démocratie c'est bien mais pas en Afrique surtout noir. Chez nous les chefs doivent dicter. Au moins tant président Moussa kama raison na nzela. Ka peuple na bolo bobo chez matete Moussa kokaka. Akoka peuple wana. Si quoi ça là il combien de temps pour acquis? Non te comme la que mais na ba 3 ans à salaire na pouvoir wana de 2017 2004 ans a réussi ça pour changer mentalité à bateau. Si quoi mentalité à moi bateau ya réussi ça il faut changer limbisanga lelo bon moi ils ont dit sous na bozo ba pona. Et pour bateau ba baza faible. Donc Kabila pas aki faible. Nazo lo bana mutu nyonso nazo la te. Ce sont une question na bi. Et là, on est président Tshisekedi, et puis on a le pouvoir, c'est à promettre et à réaliser. Bon, bango bato ya Kabila a 18 ans. C'est Kabila ça tika déjà. Depuis 2018 à tika. Na biyo souhait sanga et loko moko yo ti fresh machine. Au président Tshisekedi à promettre na peuple na mandat de bosso c'est des oh ya ça quoi ça. Ils a concret quoi. Ce qui te lobby déjà gratuité en enseignement. Ils selon parmi les promesses au président de la République, ils sont en train de dire que à l'Obaki et à Kokissia. Na l'école combien au l'État a tourné par exemple? Parce que dans Angola tu as gratuité. Sur les cas na parents ka aso ta na l'école l'État ko zata ya l'État ko ta 12 15 ata ba 20 ah ya l'État. Na parents ka potozo le kalekaka makambo yango wana pona tango télévision eza tango. Au moment où mon conseiller président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salé la réalisation et belé. Dans la province c'est belé, oyo a tongi ba école, na plan ya na organisation na yo a sala qui a 145 territoires, ba tongi ba école, ba tongi ba hôpitaux. Si kino lelo bazo tonga, ce qui est acquitté pour na ba olimbisanga na kozonga toujours na ba pantin oyo bazo bebisa mboka na niveau ya Goma na non na sécurité mais le lot ngai to pour ça na mwanda parce que balobi rébellion ezo coûter mbongo mingi. Voyez ezo coûter mbongo mingi ndezo sala ete ba makambo mususu ezo lemba mwandambo mais toyebi ke na mikolo ekoya to komona changement na yebi na sina reteni yo oyo babeta no so fait en sala ya yambo susubo za toza na yo so na sisa suko zwana ti yo nozo lobana waki siko nde pays agressé te mama Stéphane na zana suko président Félix Antoine Tshisekedi yo en face no lobana pour que makamno se zonga na nzela kimeko tabe ngana ko yebisa ye boye président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozana vision ya malamu mpona mboka na biso eloko ezosenga epai na yo ezali faux autorité na lokola mokonzi ya mboka mpe koimpose vision na yo pour que mboka na biso ekende liboso. Soki otaleli ba Vital Kamerhe oyo baza pembeni na yo, soki otaleli bato nyonso bautaka na ba Bruxelles ba États-Unis oyo baza na mbongo ebele oyo bazokosa yo okolela na misu na yo moko okolela na mutu mosusu te. Zwa bokonzi na yo pleinement imposer tinda armée makende babombarde kuna na Goma basala oyo armée esalaka oza minduki oza na basoldat bakende barécupérer bamboka wana nyonso pour que mboka na biso etikala uni lokola toyembaka ngo
la hymne nationale na biso ezala indivisible. Bongo nde tango kolongwa histoire na yo ekobeta na malamu. Ngai nazali congolais d'abord avant ya kokumisa yo to kotia yo maboko nazala na peuple congolais. Nde nalobeli yo bosembo tia bokonzi na mobimba pe kende récupérer bamboka wana moto akobangisa bazali te. Nde makambo na webisi. Merci beaucoup Ndeko Gabi. Moi de mabanga po Ndeko pa kota po nde merci beaucoup télévision. Na sepeli makasi mbote na ngai na kopesa na madame na ngai. Madame Stéphania oyo ngai naza mosali na kati ya ndako na ye salon na ye. Et puis na kopesa pe mbote na mama na ngai, maman Gisèle Kapinga na États-Unis, mbote na yango. Maman Gisèle Kapinga maestro Vicky na yebi ke yo to kutana ba émission si yo to retenir yo déjà net to retenir ba to retenir yo za mwana parler prochainement to zo su poto luka to continuer pour attendre. Merci. Merci beaucoup. Merci.